Alexandra, nos cœurs sont meurtris. Alexandra, ta maman est foudroyée. Alexandra, notre fille, notre enfant, repose en paix, particulièrement en paix. Alexandra, le Congo est meurtri. Mama wa taifa ça peut vous arriver, ça peut nous arriver. Merci beaucoup. À ce qui concerne notre légende, acte naye eza acte moko na ebite sona kolobangoni. Na kamati vidéo na partager na tali yango bien te ma miso biminga. Na tali yango bien te ma miso biminga. Na fandi quelques minutes na eko zonga. Natali yango, Natali nasuka, ndenge maya misu ya papa ekiti. Mama wa taifa ejika. Papa wazali kolela. Nasuka kofelo mide abimisi maya misu. Un homme ne pleure pas. Mais quand un homme pleure, c'est que le blessé. Quand un homme pleure, c'est que cet homme-là a vraiment abattu au point que ayebite soka koloba nini. La famille menakamwe yango bino ba warrior namona ki mokonzi na bino aswetaki ba me condoléances na matango toza nango na mboka mais place moko asalaki erreur mais place wana asalaki erreur te ke ayebi kokoma te asalaki erreur ezali ba makambo esalemaka na ba clavière kokoma wana moto asalaka bandeko à part bandeko na biso na ba jeune nde bazali koseka responsable akuti kokamata eloko wana vie acte pe geste mokonzi na bino asali po ahumilier yango te mais on comprendre te message douloureux et très profond hommage ya mwana na biso bokamati yango po bando critiquer mopao. Mama wa taifa Ejika TV. Bonjour, bonsoir, na babone na biso ya Ejika TV News na benga bino ba étoile. Na pesi bino bambote bipa nyonso bozali na ebieti bozali malamu biso pe tozali malamu. Sikete nzamba lola pambola bino ya solo tozali na mawa, tozali na matanga. Bokolo ba Ejika pourquoi na mboka na biso bitumbu zali bato bazali kokufa na este chaque jour. Bolobelaka yango te kasi liwa ya mwana oyo akufaki na Canada bino bolobeli yango mingi. Et puis, kota la mboka mobimba bazali kolela pourquoi batu balelaka, batu balobaka. Ba musicien o bazali na conscience balobaka. Ba bete la kango sete. Peut-être conscience ya bakonzi ya mboka ndeza la raté. Merci beaucoup. Na pesi mbote na batu nyoso balinga ngai, na batu nyoso basutena nga d'une manière d'une autre. Tango yaka na jika otie commentaire na yo yeba ke osutena nga. Tango yaka na jika ozui lien ya jika o partager yango. C'est une façon de me soutenir. Tango yaka na jika o télécharger émission o tie na stati na yo WhatsApp, to na stati na yo Facebook, to na stati na yo Instagram, to na TikTok na yo. C'est une façon ya ko soutenir ngai et façon ya ko soutenir nga koleka wana ezalité. Et tango o considérer nga na musala na nga na salaka ezali façon pe ya ko soutenir ngai. Merci beaucoup na bato yo bazalaka wana butu pe moyi. Pona koyoka jika makambo lobaka et puis pona ko conseiller nga te jika place wana olobaki mabe jika place wana olobaki malamu te. Merci beaucoup, merci na Fabrice Mande na sima caméra. Alors na pesi mbote na ba fan to bato balinga kaminduli ya mboka na biso pe nazali ko souhaiter mes condoléances na famille ya ndeko pe mwana na biso Alexandra nazali pe ko pesa courage na ndeko na biso Rosmine. Oya kufeli mwana na ye mama zali kolela motema ezali blessé motema ezali ya kopanzana soko tali mama wana oyoki douleur na kati na ye oyoki mawa mingi ba me condoléances na ngai ezali kotala na famille wana pe na mama ye moko et ensemble ya peuple congolais façon de se mobiliser place façon to simbani maboko na maboko pona kolela pe kolakisa monde entier ke ya solo en dehors ya koswana na biso ya solo en dehors ya ba problème na biso. Tozali eloko moko, tozali bana papa moko, bana mama moko.
qui est RDC et loko Yamakasi. Alors bandeko totali na bato minene ya mboka na biso ba oyo ba souhaiter ba mes condoléances na mwana na biso bébé na biso Alexandra oyo atikaki nga sa maloba depuis jour ya annonce ya kubunga na ye ti lelo courage eza na kati na ngai te e nayebi te soki po biso toboti bana basi mpe toboti bango na bomwana ozokola na mwana nayebi te e mwana oyo liwa na ye etiki nga sa maloba etiki nga boye na leli mwana oyo c'est comme si nayebaki ye na leli c'est comme si eza moto peut-être toyebanaka a voyager mais ezali émotion ya kotala lolenge mwana kufeli ezali kosala somo na kati ya nzoto pe kobanga tokobanda bongo te sans kopesa ba news ya ba artiste na biso tozobanda na mwana mboka Inosbi le tigre Molodoy l'enfant béni de la RDC o azali na concert le 18 ya mois oyo ekozala vendredi ya semaine prochaine na Teni de la Gombe ekozala bongo le 18 na Pokwa Putulu ekomata ya solo ba griftu basi basombi ba billet façon basombeli ba billet nga moko ezali kokamwisa ngai façon base mobiliser nga moko ezali kokamwisa ngai ozali pe na besoin ya ko participer na concert wana ozali pe na besoin ko loba keno te bobombela nga billet VIP parce que balobi billet normal nyonso esili totikali ka na billet VIP en tout cas yaka na lombangu mingi okozwa billet VIP na yo na ndenge ya malamu à ce qui concerne le Taifa na kozala wana avec plaisir et honneur comme l'habitude et si ndako na biso ezalaka biso tozalaka wana. Merci beaucoup tozali kotala epai ya papa ya bana epai ya légende ya mboka na biso ki Koffi Olomide samedi prochaine oyo ekozala le 26 papa na biso Koffi Olomide akose produire na Abidjan akozala na mobange ya concert oyo bakotiela biso toujours comme l'habitude de publicité nango mpona koréveiller babone na biso ya Abidjan mes étoiles Ultracom présente Abidjan, le 26 octobre. Abidjan, c'est là-bas que tout a commencé. Comme le cuivre n'est toujours pas devenu de l'or, l'or va revenir à Abidjan le 26 octobre. Prenez vos dispositions, ce sera Koffi à la carte, Cindy avec amour, Cindy avec tendresse, le 26 octobre, palais de congrès de Côte d'Ivoire. Ticket disponible à 50, 100 et 150 000 francs du VIP au point de vente habituel. Big Sim, le ciment de chez nous. D'Abidjan, les gens qui aiment Jika, les gens qui aiment Koffi Olomide, notre légende va se produire le samedi 26 octobre à l'hôtel du Var. Ça sera catastrophique. En tout cas, je vous invite, les fans de Tchatcho, les fans de la rumba congolaise, vous qui aimez notre musique, je vous invite d'être là, d'acheter vos billets, de ne pas manquer na rendez-vous oyo. Il y a concert ekozala na Abidjan et Mamasi akozala wana et bongo na quartier latin latino mobimba bakozala wana la famille. Alors tozobo sanate ke tozali ko se préparer kaka ndenge mopa oyo moko lobaki kana mwa oyo kande tobandi mwa oyo annonce ya concert ya hippodrome eko s'annoncer na mwa oyo tobongama pe tobongisa bisotu tozala wana et rozala somme alors tobosana te bo comprendre que à chaque mission à chaque événement à chaque magazine la JKTV News bo comprendre que hippodrome de Vessel les alikolo wana donc affiche ya hippodrome les ali likolo wana pour vous annoncer qu'il ne faut pas oublier il y a quelque chose il y a concert il y a année il y a concert il y a vie il y a les gens de Nabiso Mboka ezo tala biso likolo ezo gete biso ezo zela biso que biso tout le bela yango 2025 kozala opesimbwa mbwa boyi nazomona pe papa Hervé azobongama na New Arena et kozala bongo le 26 avril 2025. Alors je crois bato bazali ko somba ba billet yo pe somba billet pour soutenir Ferregola Jésus de Niance. En tout cas, aux Alanaïe ensemble. C'est la musique de la RDC qui gagne et nous tous, on est là
pour soutenir les musiciens na biso et puis pour apporter bango mais fort et puis kopanza bango sango soki yo poza na makambo malamu et pas ina yo makambo ya mabeza la raté et pas ina yo kobomeza la raté kobomeza nini ezaka kozwa mbeli kuchuba te kokosela pe mutu likambo eza mabe oya kopesa ba news alukuta si mutu eza pe mabe alors soko yebi keno ozana eloko wana te et puis biso pe tozali ko benga yo que osala effort pour omeka kotika nanu mabe focaliser na makambo etali musique. Merci beaucoup. To continue sujet na biso la famille. L'actualité nous oblige bandeko, l'actualité nous oblige. Biso tout au monde ndenge RDC na biso eningani. To monde ndenge Afrique eningani. To monde ndenge mokili eningani na liwa ya somo ya mwana na biso Alexandra. C'est une fille congolaise oya kendaki koluka na souci ya mama na ye alobi te ngai na moni pasi mwana oyo mokili mobimba eleli bandeko esali somo elengisi biso soki totali kolela ya mama na ye soki oza na motema te okokoka te bandeko tomoni legende na biso oyo azali papa ya pamba te Koffi Olomide azali papa natali extrait ya loyembo ya hommage mopa wa saleli Alexandra bandeko na leli esilite na zwi video wana na partage yango na TikTok nanga na yoki douleur moko ya kosakana te natali elongi ya mopa otango azoyemba na suka mopa wa bimisima ya misu Fabrice Tchelanga na nous parti wana bongo to ya kozonga et puis na encadrer nanu bato mutema mabe ba konjongo oyo ba mona déjà Koffi Olomide le kwandoki bongo to ya kozonga. Merci beaucoup bandeko bomoni ndenge mopa wazali kolela na suka Koffi Olomide abimisima ya misu. Un homme ne pleure pas mais quand un homme pleure c'est que le blessé. Quand un homme pleure c'est que cet homme-là a vraiment abattu au point que ayebite soka koloba nini. La famille menakamwe yango bino ba warrior namona ki mokonzi na bino aswetaki ba me condoléances na matango toza nango na mboka mais place moko asalaki erreur mais place wana asalaki erreur te ke ayebi kokoma te asalaki erreur ezali ba makambo esalemaka na baclavière kokoma wana moto asalaka bandeko à part bandeko na biso na bagene nde bazali koseka responsable akoki kokamata eloko wana vi acte pe geste mokonzi na bino asali po ahumilier yango te mais comprendre te message douloureux et très profond hommage ya mwana na biso bokamati yango po bando critiquer mopao mwana bato nde koyoka bawa me ya yo mwana azwa awa na kini ata koya te okini ye mais est-ce que vous êtes malade est-ce que vous avez un problème bandeko toza na matanga et ko empêcher ngai te nazongisa quelque bato parce que na yebi boyaka na ba émission nanga boyaka ko visiter ngai na chaîne nanga boza abonné na chaîne nanga bandeko ekotika ngai te malgré toza blessé malgré toza na douleur ekotika ngai te nazongisa bino na nzela mwana ngo obino boko mokamata mopao soka bouger mwana soka ningani mwana est-ce que mwana za mineur mwana yebite ke papa na yaza mwana yebite ke ewe yaza eza pona papa na ye mwana yebite ke kombo epesinga makambo ata lelo ya boy yango andimi babenga ye kombo kingandi ayebite ke kombo naza nango eza ya tata na ngai visibilité o nazwi eza pona papa na ngai ayebi yango te bandeko tozala juste eloko nini ezali entre message ya douleur au papa bimisima ya miso Koffi atika vi na ye mobimba mopao aza mutu aza na ba défaut aza na makambo ya ndenge na ndenge mais côté devoir na ye en état une père responsable mutu ako condamné Koffi Olomide na kwe wana aza te
Moto jugé Koffi Olomide na likambo wana azate. Moto rolakisa Koffi Olomide musapi azate. Koffi Olomide azala toujours papa moko exemplaire. So quelque part à sala bambeba, ezalaka na conscience na ye mon côté. Surtout au Taliban na ye, ezala ta mususu. Poussé par Moutoumou Boyeke, au salate, au salaboïté. Mais Koffi azala papa exemplaire, aza toujours papa exemplaire. Na ba message wana ba fait rigola ba pesi, ba musicien ba pesi, ba politicien ba pesi, mo pa wayaka kopesa véritable identité na ye, alobaka ngana za alanga nzembo, ngana moyembi. Moyembi alelaka na koyemba, motei alelaka na koteya. Opanzi sango lokolanga alelaka na opanza sango. Preuve aneke na kozwa ba parti ba séquence nyonso ya makambo ya mwana na partager na TikTok nanga. C'est une façon relaxaki. Na stopper même ba vidéo ya esengo, na stopper même ba vidéo nini na sali ko partager ka sango wana ya mwana pour montrer que nous avons la douleur. Tozo lela mitema na biso zo saigner. Na kati ya mitema na biso il y a la douleur que ata bo sali ndenge ni boko kolongola ngoti. Et na douleur moko za na mitema na biso très profond bandeko to chuko saba aventure boyebo respecter batu boyebo pesa batu valeur na bango Koffi Olomide za papa exemplaire mutu moko to akote malelo lobi ye penza beti tolo na Koffi Olomide azate. C'est un père exemplaire, c'est un papa exemplaire. Vous le savez très bien. Vous pouvez tout dire à la famille. À un certain moment, bobeta kakara. Et puis botika, ce qui est moko kutu, mwana ya bopa obukunzi, a décidé que basangisa kombo ya tata na ye na ya yete, bandeko, bolingi Koffi Olomide asala nini. Cela veut dire que batunyo so bakoka kopesa ba mes condoléances, Koffi Olomide akoka kopesa ma condoléances, c'était parce qu'il y a un problème na mwana na ye, parce que mwana na ya na Kinshasa, il y a ça l'effort à luka mwana na yete. Bo komisi Koffi Olomide ngo nani. Mais du coup, le bateau que message, il y a douleur pour mes condoléances au Koffi Olomide a pesi na famille wanato a pesi na biso peuple congolais et le qui message ya batunyo sauté. Na tango ya mawa, na tango ya pasi mutunyo so fungula ka munoko na ya lobi pole na Swahili. Pole na Swahili. Peu importe mutu wana azali ko faire partie na bato bakaboli no mawa. Ata na motema pesi yo pole, ata lelongi apesi yo pole na motema azali na licho, na kozwa acte oyo ya liboso oyo ya peselinga pole. Yango naza na tina te na critiquer oyo kinganda apesa ki pole, e ya pole na ye eza ya bien te oyo ya bwendeza na bien. Soki na sali bongo, c'est que je ne suis pas une femme africaine, je ne suis pas une maman. De message nyonso ya bokaboli mbawa o esalemi na likambo ekoyeli biso na mboka na biso, peu importe musicien, peu importe mutu ba politicien bato mitema mabe, peu importe nani to yambi yango pe famille ya mwana na biso Alexandra bayambi yango. Comment ce que komi na point ya légende père abimisi ya miso boyebi na mboka so papa lili elakisaka nini. So papa binisima misu elakisaka nini, ezaka douleur, elakisaka mawa, elakisaka que le lion est blessé. Lion est blessé, papa Lili. Le seul moyen que artiste a pour partager douleur na ye ezali kofanda le yembo wana mopa wala kite parce que ezali ko faire partie na moko ya ba domaine na ye doit simbi lizanza lindanda na ye alobi. Comment je peux partager la douleur avec cette famille, comment je peux partager la douleur avec cette maman qui est blessée. Peu importe ce que nous pouvons faire sur la toile, ça ne pouvait pas consoler cette femme. Ou à se retrouver que akana mwana moko. Mwana wana kei, cela veut dire que na mokila tikali kaka maboko pamba.
Zamba ko pambola ya buti na ko zongisa Alexandra ti. Ko bota na 2024 to ko bota na 2025 ya yebisa ngambula nini mona na kokokisa 21 ans et puis tant kokokisa 21 ans une maman de 38 ans okozala na âge nini ma famille. Donc okozala déjà na 59 ans d'âge. Oh là là. Ma famille. Cette fille n'était pas seulement une fille unique de sa maman, mais elle était aussi l'amie de sa maman. Nous avons des filles. Nous-mêmes, on sait comment ça nous arrive de protéger nos filles. C'est comme si on est en train de se protéger nous-mêmes. Mais l'artiste a décidé de partager cette douleur avec cette maman. Que cette maman-là, il y a même des sorcières qui se permettent d'insulter cette maman, de piétiner la douleur. Mais l'artiste a dit, l'argent ou pas, je suis une père. Je dois partager la douleur. À Léline à Lindanda, à Kokitema et Missobini. Et vous pouvez me dire, Sambla, papa Mokwandoki, Kwana banana yote. Nana moni que il est temps beau se dévoiler, bon le ngwana ba faux profil na bino, il est temps beau se dévoiler, bon le ngwa kotika ko sala ba live en cachette. Live en cachette cela veut dire au mi bombaka au sala ka mabe muto a découvrir na identité na yote. Il est temps beau bima. Toi va bino que no oza kinganda za kinganda parce que tu ne peux pas passer ta vie derrière un père. Ata lorsqu'à sali geste ya malamu. Ba étranger ba partager vidéo wana ndengini. Ba étranger ba partager vidéo wana mopa wa souhaiter ba mes condoléances na famille na maman ya Alexandra. Ba partager vidéo wana. Je vis une femme pleurer. Je vis une femme pleurer ma famille. Mes étoiles, mes abonnés. Je vis une femme pleurer. La vidéo mopa wa sali azoyemba. Azo pesa Alexandra au revoir. Azo ipsa Alexandra endo pema pembeni yaba Angelo. Oui, cette fille va se reposer pembeni parce que à se reposer pembeni yaba Angelo. Vous savez pourquoi? Ezana milimo oyo babomaka na milimo babomaka te. Mwana wana zalaki molimo babomaka te. Soko tali na parc wana ba pesi histoire ya parc wana. Na mikolo to histoire wana parc wana kozalata au moins na 50 personnes babunga na parc. Babunga bamonana te tilelo. Les seuls autres oyo ba découvrir na parc wana après une semaine ezali ya Alexandra. Ezolo bela bino le côté. Ezolo bela bino le côté. Ezana bateau yo. De la même manière ba découvrir les autres naïe, c'est de la même manière Kalate ba oye ba moto salut que Alexandra cette fille ou à l'élisi monde entier. Ou à l'élisi monde entier. Et ça peut-être makambu ya ouraga soki ouraga ou ezo lekana na France na ba États-Unis mais salut que ba te belé ba tala makambu zo lekabanda kwa batu musu bazo risquer ba vie na bango. Mais Alexandra a l'élisi mokili mopimba. C'est une fille peut-être à travers yé. Ba noir ba kozala respecter même ba étudiant ya ba noir ba kozala respecter na ndenge ya étranger surtout na ba pays oyo to tinda ka bana na biso po ba kende ozuka koluka vie na ozongela likambo ya mopa mokonzi pona sala analyse na clôturer émission nanga bato bazali ko condamner mama ya Alexandra bandeko nani akoyebisanga na minute oyo place mwana ya Kabila Joseph Azali oya mwasi sifa soki bokanisi azana mboka na biso azana mboka na biso te azali quelque part azali kotanga polo bilobi aya kokamba yo aya kokambanga parents nyonso azali responsable sauf ba parents irresponsable parents nyonso azali responsable ye abikaka lisusu te abikaka pona bana na ye pana ye
kopema na ye ezalaka tout autour ya bana na ye. Cela veut dire atalaka passé na ye, atali vie na ye, alobinga loko nga ne choix qui peut-être quelque part da kolinga bana nanga ba avancer nga koleka. Nous tous on sait en RDC moi na kotanga comme même na niveau ya diplôme suka moi na zui musala te. Lelo YouTube komi envahi. Pourquoi? C'est parce que ba licencié ba se retrouver na YouTube misala ezate. Mais na poto moi nazali kotanga bazali kofuta ye mbongo ya chômage. Asilisi pe ata kozwa musala malonga te akoki ko se retrouver. Akoki kozonga pe na mboka asali quelque chose. Voilà pourquoi parents azali responsable. Parce que nous avons un parent irresponsable, parents ongai na monaka irresponsable. Donc parents o la lati esprit à égoïsme, azali ko penser kaka na ye, azali ndenge moko na ndoki. Mais aujourd'hui vous êtes en train de condamner la maman d'Alexandra. Pourquoi moi na sa mwana muke bozali ko tinda ye na poto, bozali ko tinda ye na étranger, ba parents motika complexe, motangisa bana en Afrique. Yo moto ozali koloba ofandi na poto na ndaku moko boy quelque part, okime misère ya Afrique. Au protéger na bana na yo, mais ozali ko condamner une maman qui a sacrifié presque toute sa vie pour l'éducation ya mwana na ye. Lelo lobi pour que ma vie alobi je ferai tout pour que ma fille Azala Lady Boss. Vous imaginez la douleur de cette femme. Si tu n'as pas vécu ça, si tu n'es pas dans ça, tu ne peux pas comprendre la douleur de cette femme. Il faut être dans ça. Et je vous comprends. Peut-être aux amis, parents moko insensés. Aux amis, maman moko insensés. Ba papa to ba maman, ba boni nanga ya jika, ba to bolanda anga. Ozali parents moko, otika mwana moko na Congo okenda na poto, opasaka na bien-être ya mwana wana te, ozali ndoki. Moboti nyonso akanisaka bolamu ya mwana na ye. Voilà pourquoi cette femme a sacrifié la vie, sa propre vie pour bonheur ya mwana na ye. Je vous serai pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je vois les bateaux bazo na ba matière et aza deuxième femme na botoli mobile mutatingi mwana na poto aza mobile ya maman et vous êtes malade. Quand vous aimez une femme qui a déjà des enfants, vous ne savez pas que c'est automatique. Cet amour là va se partager na bana. Cet amour là va se partager na bana, c'est automatique. Oye kolinga nga na za na bana nanga. Cela veut dire que kolinga kutu bana nanga kolekatanga mama. Yango kotika ngana zala convaincu que tu es véritable papa. Tu n'aimes pas mes enfants, comment tu vas m'aimer? Et comment on lui dit que nous na kolinga moi si na kolinga bana na ete ni le pousser. Alexandra, nos cœurs sont meurtris. Alexandra, ta maman est foudroyée. Alexandra, notre fille, notre enfant, repose en paix, particulièrement en paix. Alexandra, le Congo est meurtri. Comment comprendre la mort à 21 ans? Alexandra, repose en paix. Alexandra, repose en paix. Alexandra, notre fille à nous tous. Alexandra, on pleure sans fin. Alexandra, nos cœurs sont foudroyés. Je voudrais dire mes condoléances les plus sincères à la maman d'Alexandra, Diengo Lumbai, l'enfant du Congo, l'enfant du Canada. Je voudrais adresser mes condoléances les plus sincères, les plus attristées à la maman d'Alexandra, dont je comprends et partage la souffrance.
Je voudrais aussi adresser mes condoléances à tous mes compatriotes au Canada. Je sais que vous êtes en deuil et votre deuil est le mien. J'adresse aussi mes condoléances à tout le Congo. Quelquefois la mort est vraiment injuste. Alexandra est partie à 21 ans, à l'aube de sa vie. Que Dieu, Alexandra, prenne particulièrement soin de toi à ses côtés. Alexandre, nous t'aimerons toujours. Alexandra. Oya kolinga ngai mwasi naza déjà na bana. La famille, arrêtez, arrêtez. Nous sommes en deuil. S'il vous plaît, respectez la douleur de cette femme. Cette femme-là mérite beaucoup de respect. Elle ne mérite pas des critiques qu'on est en train de faire. C'est la honte, la famille. Ça, c'est la pire honte. On arrête un certain moment. On sait que les Congolais ou les Africains, nous sommes des sorciers. À un certain moment, on doit arrêter la sorcellerie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Encore une fois, on doit arrêter. Quand vous regardez cette femme-là, nana ko sexualité sur moi, nana ko pesa moi sur nesingi, nana ko zongi sa esengo nelingi na ye. Je suis désolé ma famille, mais je suis obligé de partager avec vous cette douleur pour vous faire comprendre que non. Et l'autre comme le monde à moi soana, ça peut vous arriver, ça peut nous arriver. Merci beaucoup. À ce qui concerne notre légende, acte na ye, eza acte moko na éviter son akolo bangoni. Na kamati vidéo na partagé na tali yango bien te ma miso biminga na tali yango bien te ma miso biminga na fandi quelques minutes na eko zonga na tali yango na tali na suka ndenge ma miso ya papa ekiti na raisonner papa bimisi ma miso au place maman na biso qui est notre maman Cindy Leker. Place ba maman ya malonga ba papa ya malonga bazali ba yoki douleur ndenge nini mais yondoki yo moto tondisa mina motema mabe parce que nyoso kofi asalaka abomela yo papa na yo abomela yo maman na yo to abomela bana na yo ezali mabe ozali ko se permettre au critiquer acte ya modèle yo. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, mes chers amis, mes abonnés, mes étoiles, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? À un certain moment, vous devez séparer la haine et ce qui se passe actuellement. Parce que bakufi na lac boyembeli bangote kaka mwana oyo papa moko atondisa mina matalana mais à un certain moment botika ko bandeko botika bandeko ye moto ozoloba boye ntango azalaki na kati ya sauce mpona kolobela bato wana ya este yo mpo moto olobaki akangama alekisi bandeko eza nini pena ndenge mabe te eza nini yo kaka nde moto olobaki akangama alekisi asali nini abomeli yo nini aza na problème na ndenge nini qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes malade ou comment? Quel genre de haine? Se séparer avec une femme eza lisumu bandeko soki esimbi te esimbi te bandeko pekimenga na fali tupa bazalaki monsieur madame na relation na bango ebimisi bana mibale bandeko esimbi te nani azolobola yango kaka likambo ya mopao nde komi mot de passe ya mutu nyonso mopao atileka na gauche po osali boye osundoli boye asundoli nani bana wana bozoloba kofolomi te asa alekisi vi na ye mobimba tout près ya bana wana apesi bango meilleur na ye bino moko bomona tata mobimba leki na internet azolemba po amona mwana na ye ya mobali. Fabrice Mandeka, émission. Trop, c'est trop.